Microfinance en République démocratique du Congo, une chaîne dédiée à la promotion de l'inclusion financière en RDC. Nous partageons des informations pratiques sur les produits et services financiers pour aider nos abonnés et ceux qui nous suivent à accéder aux solutions adaptées. Et promouvons les success stories des services financiers. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Microfinance en RDC, le pouvoir de l'inclusion financière pour une RDC prospère. Bon maman, on a eu lobby aux abonsomi na mateli misolo. Mbote mpe boyi malamu na microfinance RD Congo. Chaîne oyo ezali kolakisa bino lolenge ya kosalela mo na bino mpe kopesa bansango na mateli secteur financier na RDC. Na video tokoyekola boni kosala plan ya épargne. Nazali Kitonka Bongo, formateur d'éducation financière. Pour na kosala épargne malamu ebongi o déterminer ya moba besoin oyo okosala na yango. Soki ba objectif ya kowa mambongo esate ekosimba te na boye nyonso wana ekolekana oyo tobengi plan ya épargne. Plan ya épargne ezali nini? Ezali lolenge okani ko atteindre ba objectif financier na yo lobi na kobombaka mbongo muke lelo. Nini ezali na kati ya plan épargne. Tozali na makambo mine. 1. Objectif ya épargne. Nasa ko épargne pona nini. 2. Objectif oyo ya épargne. Ekosenga mbongo combien? 3. Na ntango nini esengeli kokokisa mbongo yango. 4. Mbongo combien esengeli kobomba par jour, par semaine, to par mois. Tozondakisa ya plan ya épargne. Ya liboso objectif ya épargne. Frais scolaire. Esengi mbongo combien? $200. Na durée nini? Na 3 mois. Okomba combien par mois? $100. 2. Kosomba moto. Esengi mbongo combien? $1200. Na durée nini? Na 24 mois. Et okomba combien par mois? $50. 3. Kobanda commerce. Esengi mbongo combien? $800. Na durée nini? 8 mois. Okomba combien par mois? $75. 4. Mariage. Esengi mbongo combien? $1500. Na durée nini? 20 mois. Okomba combien par mois? $75. Ya motu ya okanga ezali nini? Kosala épargne eleki kozwa nyongo. Ebongi kosala programme ya épargne pona ba dépense na esika ya kozwa nyongo. Ebongi kosala épargne pona minerval na esika odefa mbongo na trimestre nyonso. Mbongo ya épargne eza ya yo mpe ozali nsomi ya kosala na yango ndenge olingi. Bomba mbongo pona makambo ya minene lokola anniversaire, mariage, voyage na kotiaka mbongo pembeni na tango molai. Soki olingi kosomba terrain dans 5 ans, ebongi kobanda épargne lelo. Pona bozanga te, abonnez-vous sur Microfinance en RD Congo, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Tobenga biso na téléphone, topé WhatsApp na 085 13 06 837. Kobosa na tendeko, bomba mbongo na yo.